nzela etikala polele mpo epermettre ke bamituki banda kokota koto. Bolongola ba mesa. Ndenge manso ezali kosala ma ozo ko informer bango na mbala. Bango bazana na posa na biso, be wana posa na biso te. Ba vote o bazuaki babimeli ba konzi biso bato votaki bango te. Pourquoi pas parce que zoyoka ba ya kosunga biso. Talanda kuningiki, talanda kuningiki. Sikobo, clôture nyoseki. Clôture nyoseki. Sikoyo. Ntakola la hapi. Érosion munini, érosion beza moko déjà ceux qui 4 érosion. Nzana biso fongama mai pasi transport courant toza nango te mai pesa te to souffrir to sala bonzele ezate mituke ekota te moto ekota te to souffrir souci na biso ya bakonzi batela biso ta prince babongisela biso batsa ba terrasse po mai azwa nzela mai azozwa nzela te yango mai azokena di vacation azoke ono sa kuta na panzi to na posa batya mai na nzela nango ba terrasse salema po mai azwa position ke batela biso prince bafongola mituke ekota bwaka salite po na sima nango pe batela biso prince to na posa pe tozwi idée na eza bien beaucoup mais c'est penza umela nzela eza te to kala nzela moko batangomba ba okende ni ba diaspora ba leka wapi nzela eza te beaucoup mais c'est penza zwi idée bien asunga biso nzela abongisela biso nzela tela biso pe vraiment beaucoup mais c'est lokola ye ko bongisela biso nzela tala nzela ndenge kufi biso to kokende wapi mituka nyonso elekaka te ba 3 pine awa tomona kango te tokoma kozwela 3 pine musika ba moto tokozwa moto awa po tokende kuna musika tokosala nini abongisela biso prince tala ba ifo bank nyonso ekomi kitoko po biso na campagne vraiment totikala na biso boye tala mabulu ndenge zoya afungula biso nzela babwaka bafulu kuna po nzela mona na malamu peli makasi ndenge promesa ekotala biso pona nzela biso kotoyo tokomi ebele toza ebele tozosenga na bakonzi basunga promese batiela ye poa po promese asalela biso baboma biso érosion wana po biso toza baresponsable toza na bana na biso tofandaka wana tofandaka wana donc tozosenga ke vraiment l'état bakonzi baakompagne promese basalela biso mosala oyo na basemaine kotanga po biso tokoka kozwa tranquille tofana na bana biso à l'aise na commune ya Sele précisément na quartier Mimbu ekaboli quartier Mimbu na Mangengi toza na esengo mingi bon numéro 1 aza mokonzi ya biso ya commune ya Sele et puis de deux toponaki étant que molobeli ya biso ya commune ya Sele la fin mbela na biso esali même pas 2 jours mokonzi ayeli biso anje ayeli biso makambo yango omoni tozo travailler pour na commune na biso bon érosion oyo esali biso esali déjà plus de 4 à 5 mois bato akotia maboko eza te ye moko aleli bato tia maboko te yango na volonté na ye aye lelo kovisite biso na anje na musala pe ye moko yo wana aza likolo bozomona naza président ya fondation Félicien na commune Otozali et puis tomunaki vraiment toza na 3 érosions awa érosion Lukusa érosion Jekoko na érosion ya Kapem mais tobumbi lelo bourgmestre na biso ayoki fondation Félicien na fondation Bomoko lelo tosangani keno totonga balabala oyo tosala na molobeli na biso ya commune ya Sele zomyo kwanga wa pure zate mai zate na soke beti ezokotela biso na bandaku ba criminel ba kotela biso bazoboma biso na kati ya ndako bazoviole bana bazoviole biso ba mama neti ngana na mama bebe criminel akotela ngai aya komenase ngai na leli na binzamba alola na mama bebe baye komenase ka bazio ya makala na tekaki 10 000 na makala 7 000 bake nango toba biso kototo za na insécurité pure zate mai zate bosunga biso papa na ngai Tolobi boye tolela mingi papa mbo abike po tuzanga molobeli neto zi molobeli na biso ifa ke te wapi esika message ko makapo abongisa biso
toza na commune ya Nsele entre quartier Mibu na Mangengenge. Depuis la création toza na 27 ans toza na député koto te nzela mpe ezala te mais lelo après 27 ans tomoni excellence honorable bourgmestre ya Mesembozo la meso topesi longonya ye nde bourgmestre ya liboso mpona kosala nzela bien honorable liboso topesi merci so mpe na bakonzi ya mboka batia ye maboko po ye moko akokoka te na bino bamesi ya journaliste bokomisa biso mpe c'est bon banzela ebebi boye dondo lukambo to kolobela biso mpe moto otela biso likambo lelo tomoni son excellence monsieur le bourgmestre félicitation na ye mpona mambo osala kokoto oyo tozalaki comme si tozalaki place moko mo baza abandonné tozangi bato kolobela tozangi bato osala mosala oyo tomoni tracteur eye koti ebongisa banzela ya mpona bato mosusu mpe banga baperdre bamapango na bango à partir de bourgmestre, y compris quartier, bateau sa population impérotoyo, ceux qui participent à la bourgmestre en tout cas au Simba. Nous avons la présence de l'eau, vraiment nous avons besoin de coup. Mais ça d'ailleurs livre vraiment on apprécie ma félicitation dans nous, puisqu'il est la numéro 1 a commis en scellé. Bon, amener son message pas maman, la premier ministre, la gouvernance papa Bomba, n'a vu que béton Azali. Alors la solution même à 5 km pamba et sur la biso tout à macadam dans cela. Solution soit 1000 euros déjà tout le monde le présence il y a bourgmestre biso n'a vu que nous sommes dans la cité diaspora. En tout cas coup de chapeau. Asa tranquille. Donc solution c'est soit déjà.